Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà, salut. Bah, bonjour, salut, bonsoir. Bokota nous tous solo la bokota tous solo la grande famille Makambweza, Pasteur Didier. Hey, voilà. Bokota, bonsoir. Bah, bonjour, bonsoir. Et surtout, bah, bon week-end à Binognon sur les autres samedi, le 1er février déjà. Le 1er février déjà. Alors, bah, bon, depuis peu à mois à février 2025, bah, au peut mal le 1er février. Et pourquoi pas tout souhaiter bah, joyeux anniversaire quand Zalaka. Et ce baza awa, bah, au mal le 1er février. Et bah, joyeux anniversaire Nabino. Botama et l'amour. Et puis, bébé, souyou. Voilà. Bokota nanu, bokota bandeko, bokota, et ça va vraiment bien ma casito solo là. Ma bébé soza, puis bino zaka bo sisi film boki melimbangu. Ma bébé soza wapi ngaye yo, Nathalie film na komi lela parce que degré Poutine a mis biso likolo, mais non. 13e épisode. Batum soupe babaya ki ba kokakate ba balinga kaka moko film bandi show ba benga déjà na privé ma bébé ce film ngo ya Pasteur Didier na mona ngo ka mbilinga bwende ni ngabi ya yo za vraiment famille libota pour ça za vraiment famille libota to ba bongo te parce que ba film a bébé zaraka. Au moins, film mususu au moins bwemba moko ebandi show et voilà au moins film mususu boye pas ebandi neti mwa mbilinga mais la passion ya koloba ke bozo la grande famille nani na epsi na bi non vous allez patient ou encore patiente parce que place belle vie a mimi biso ngana epsi abino ke non belle vie ba film na ye eza ba film moko ya mutunde salaka. La tête fonctionne là-bas. Bring, hein? Je crois la grande famille Lobby Total qui est une émission, ce qui est émission Total qui est 13e épisode, 12e épisode. I need water. Give me water. Sorry, bande, on a qui m'a une musique, il faut toujours beaucoup d'eau. Toujours comme la maille. Voilà. La grande famille, Lobby Total qui 12e épisode. Quand la cancer peut-être Poutine dans ce qui s'appelle dans 12e épisode. Indice de mon nanakate. Bandeko, pour pesangana moins espace moko boye. Toko tonga Poutine awalelo. Il faut tonga Poutine. Nous dans la rapé boye te pardon. Et on bino batona bolo bakake non. Poutine aïbaka ba film ya ba nigérien. Bon, m'gana comprendre nanga, wana susu to kolobela yango te na comprendre nanga ya koloba keno. Lorsque boya koloba keno azoka ba film na ba et pas ba nigérien, c'est parce que bino niveau na bino ya raisonnement, niveau na bino ya koma film, niveau na bino ya musala ezara limité siko bomonaka Poutine monstre. Et le biata Bellevue TV promo. Ah bien non, celle-là c'est une monstre. Bellevue TV promo. Bon week-end à toi mon frère. Bon week-end à toi. Abengi maman na monstre. Poutine
Ben vite promo abengi au monstre. Babengi mama lelo monstre. Toze suna kombo musuto bengete, to benge ndoki, to benge nani, to benge nani. Pour ba niveau oyote, Poutine. Ba papa na banda ku ba ovada ba tie mutu, ba tie maboko na mutu ba simbi babi. Moi so azandenge nini. Franchement, na Congo kaka tozape na basi aboye. Ah oui, to vivre ngo. Donc ba papa penza bazui penza maboko, papa tie penza mutu maboko na mutu boya lobi. Abanaki na ko créer ba makambo ndenge nini ya tie étape par étape to kiti na 12e épisode parce que mutu mususu ba na suki nanga ataka na 8e épisode mutu mususu ba na suki nanga na 10e épisode. Tout landa la grande famille après na ozongela bino boza la patient awa eza dessert ya propre kitoko makasi parce que matière ezala raté biso to zawana pona promotion so matière ezate mbangu so to ata 30 minutes promotion na promotion po toliaka kitoko ba voisin to invitaka na biso bino boya to lia biloko za kitoko biso to za mipimi te tango boza na ba fenêtre nanga na yokela bino mawa makasi biso to za mipimi te et pas biso to kabolaka. Tant que télémaka na ba fenêtre na bo senga na ba fenêtre non bokota kaka na lobango chaque jour na ba fenêtre kitoko te bo betaka kokoko bokota to fonga porte kitoko to benga na bino kutu te parce que il y en a gogo ici il y en a gogo Tolanda la grande famille bozala wana bo aimer bo partager publicité bandeko bo lekisa te botika la publicité vraiment et si la nyonso ma bébé ça zota moi kena koka et ça kitoko tous les cas qu'elle a choisi c'est trop décolleté. Oh, Anaïs, depuis que Zaba Miki, elle ne porte pas des trucs décolletés. Mais moi, j'ai trouvé c'était joli avec. Quoi, ça robe de mariage? Si son homme est d'accord. Non, moi je n'ai pas vu, hein, ça porte malheur, n'est pas le barin. Ça porte malheur. Ça porte malheur. Anaïs, pardon, pas bien. Guillaume, te pose une robe. Parce que je te connais comme mes doigts en fait, tu vois. Non, mais en fait c'est notre mariage. Moi je me disais ceci, hein. Chérie Ronelle, je me disais ceci. Comme c'est notre mariage, tout ça le même jour. Non, c'est ça. Oui, ouais. Non, pourquoi pas? Non, parce qu'on fait les anniversaires le même jour. Ouais. On fait tout le même jour. Ah non, si vous êtes des jumelles, vous allez même m'appeler biso to kende na exactement. Espace vert. Ouais. Espace vert. Toute la saison de pluie, ça va pas marcher. Tout ça, les mariages, ça aussi, les mariages, si on va aller dans un an, demoiselle d'honneur aux témoins. Le même jour. Biso te témoigner, bino na suivi, bino témoigner, biso na suivi. Et puis c'est moi je pense que na makamuna son droit des c'est ça là. Les choses utiles. Voilà. Moi je pense que ça compte aussi dans makamuna. Ah oui. Mais tu penses que c'est elle qui est venue avant moi? Non, je ne sais pas. C'est ce que tu as menti. C'est l'ambiance. L'ambiance est au rendez-vous. Je te dis, grand frère. Il y a des corps. Nangana bimam tel kusona. Ngati. Non, non, c'est là, il y a des corps là-bas. Non, mais elle est non, mais non, la famille. Non, on a tanga babé ngoni. Bulletin d'accouchement. Bulletin d'accouchement, on parle de mariage. Ah oui. Non, je me trompé parce que bino est un mariage na bino ya bango non la taga veste de couleur moko. Oh, comment ça? Ezara bleu de nuit. Oh, quand ça la bandeli. Oh, il y a des vestes mais couleur moko. Très des années.
C'est que tu as sélectionné Kaka, tout ça en journée. Tout ça en journée, moi, mais tu as pas témoin. Tu es d'accord? Bon, Anaïs a player en soutenir. Oh, Anaïs au trahir. Au trahir confiance. Pardon, maman. Pardon, maman. Vous n'êtes pas là, Yaya. La grande famille. Toti Kotala. Famille Abatou, bazongi na harmonie. Sikoyo, tangu na komi na bandika parce que ezaki tableau à liboso. Ba mapasa Anaïs na Amina. Nathalie na inspiration ango, moko ba inspiration Poutine ndelekela abiso. Inspiration kaka ndelekela nga bota lelo ndenge Anaïs na Amina babimaki. Babimi sikoyo bayokani très bien balati ndenge moko ne. Oh non, otali pe elongi yango ya Anaïs, otali elongi pe ya Amina bandeko. Il y a pas match ya koya koloba ke non, ba yebi film et pas ba nigérien. Bon ça la Congo, bon, nga na comprendre nga bino eza somo. Somo na ndesa ka non? Ah, zoka ke na ko zo ba fone pas ba nigérien. Et moko na vandi ta na moni Amina na moni pe Anaïs. Otali banzoto na bango, otali bilongi na bango. Lelo ake olatisa bango ndenge moko. Ah! Mwana mama. C'est le Congo qui gagne mama. Sikoyo Maria songi. Tala ndenge atikali siko bushibe. Azangi atakoloba IOA. Omoni mutu mabe oyo. Alinga ko détruire batu soki ba découvrir ye azanga maloba bandeko botabu bozana ba camarade ni bozana na bango ba copine nini bozala na bango neti ngande nazabwe nazala nga na copine te copine nanga famille libota copine nanga eza Belle Vie télévision copine nanga Belle Vie télévision yaya ba camarade ba tuté ba cha ta nenge Maria azangi ata maloba aye kotala boye plan échoué mission échouée Amina pe atali ete Dieu merci a comprendra ki tant ba vanda ki bango nyonso jour ah non bandeko eza na bato baza mabe na sa moyi oyo Eza vraiment na bato baza mabe na mokili oyo. Bosala très attention na ba relation. Siko nga nazotuna. Ye Maria. Abane ko linga. Amina avanda na mobali te pona nini atelenga na lokola ye to ndenge nini nde siko souci na nde siko question na nga pardon. Parce que ye aza on dirait mutu moko alekela tango. Bane ko faut kotala ba camarades. Otali niveau zaleli. Otali peut-être so oza na relation ya bien. Camarade pe azala pe ka na relation bandeko po mutema mabe zalate. Tout ça ça compte aussi. C'est grave, hein? Bandeko tolanda bo aimer bo partager, bandeko. Papa, ça va. Allez. Remettons tout entre les mains de Dieu. Oui, merci, éternel Dieu. Béni sois-tu. Béni par ta grâce, par ta piété. Au nom de Jésus, conversation, Seigneur. Du début à la fin, au nom de Jésus, on est prié. Amen. Amen, papa. Ah, papa. Il y a un problème? Oui, il y a un problème. Il y a un problème très sérieux, papa.
Le problème, c'est la sœur d'Aélie. La sœur d'Aélie? Ah oui. Après, je crois, Oyebi Makambu Kimi Saranga Lubumbashi et Saranga Nakishasa. Nayebi Sayo, Nazalaka na Mwasi, Nakutanaka na Lubumbashi. Et vu qu'Oswana, moi, ma discussion qui entre Nganaye et elle avait trébuché à Kweyaka, Betaka Mutuna Libanga et Nandenga Kufaka. Yamwelo Kememaranga Awa Nakishasa. Nandenga Pena Chanjaki Kombo au lieu de Serge. Na komaki frère Didier, Tilelo na komi pasteur Didier. Parce qu'on a oublié les problèmes, c'est sœur d'Aélie. Pasteur, parce que la sœur d'Aélie, il y a des Aza mwana ya Mama Diana. Ne me dites pas ça. Ah oui, papa. Daélie? Azali moi là, il y a Diana? Oh mon Dieu. Pasteur. C'est elle-même qui t'a dit, il monte ici ou bien? Pasteur, je crois vous avoir dit que Nabanara pour encadrer Daélie. Pour Nabakanda Azalaka Azalaka une fille très colérique. Or Bakanda naye, et ça c'est parce que Abanaye Koluka Moutou. Oyabumaka papa naye. Oyabumaka maman naye plutôt. Donc hier à Kendaka Lubumbashi, Bayebisaye que maman naye, Moutaboma ye, un homme qui s'appelait Serge. Et Moutango Akima Ayakishasa. Et il Azalaki à la recherche de cette personne-là, comment un mobile y a pu compéter moi si tia bomaye. Et c'est alors les Toyo Kutana, je sais pas, les karma, Nanabenga Bongo, et je sais pas quelle voie Dieu m'a mise. Et tant que Kutani naye, to bandiko solo na bandiko encadré. Le voilà tout comme dans mon mariage très bientôt. Dès à l'obi nanga l'obi papa et nangi na fungolo motema nanga cette fois-ci na yebisayo origine ya bakanda nanga parce que jusque là oyebi origine ya bakanda nanga te. C'est alors à yebisinga makambo ala papa je suis très bouleversé de Nazaboye. À quelques jours seulement il y a un mariage. Bah, comment annuler le mariage? Comment faire pour que et na famille de bango na yebisa bango na sala donc papa je sais pas na oyebate na sala nini mutu esukinga papa nazo yebate na yebisa nini na le kanzela nini tangazolo bango je suis resté bouche bée stupéfait sans rien dire j'étais sans mots na yebite papa na sala nini naza papa je suis hors de moi. Sois calme papa. Sois calme, sois calme. Oh, nous sommes na nayo, koloba naye et le Congoté. Ne lui dis absolument rien. Tovanda, prions, tout tient mon ma bonne délit. Ezalaki question. Oyo ngana tuna ki lobby. Na lobby, est-ce que père spirituel, il y a pasteur Didier? Comme on est papa Serge. Tant Wakima Lubumbashi aye kini. Aye bisa papa père spirituel na ye vérité. Et le quoi Kimeli Lubumbashi. Dieu merci. C'était ma question hier. Si vous avez émission on a ça qui lobby. Je crois que tu as le PR moko na tuna ki na lobby. Est-ce que papa dit papa Kofi o aza père spirituel na ye. Ayebi makambwango o ke non mona na boma mutu na Lubumbashi akima ya kokima to et puis ah non. Ah bino ba boza pembeni ya belle vie boza gentil ko. Vous en avez grâce, moi, vous comprendre. Vous avez libanda musika ne to comprendre grandeur ya mère. Vous avez pembe ni wana. C'est grave. C'est grave. Ben via za mutu mususu franchement. Poutine a mutu mususu. Nous vous en avez grâce à vous pembe ni nae. Profitez de cette femme hein. Franchement.
Vous profitez, vous êtes gentil avec cette dame. Mais le baka mon client on dit ils ont la réalité belé mais dans biso toza musika et moi on a commis au raisonnable Zambé koza pembe na moi so na ba maile muke yango tozala anango to multiplier yango isut na tuna kilo bino biske papa Didier o so pasteur Didier o ay fongola ki papa na ye na tuna ki question o bandeko ba o balanda ka penza mama BBC na tuna ki yango lobi effectivement nzoka yebisa papa na ye papa Kofi ayebisa ke no tala boy etala ndenge yindeli ye wana mbango yango wana dans la vie ezalaka pe bien bandeko ozala ta na mutu moko o ke yebisi peut-être situation ozo traverser nde loko nga na sepeli nango dites-vous peut-être que non pasteur Didier Tangoya ayebisa papa Kofi te. Bon, imaginez situation ngo za la siko ndenge ni na minicho. Papa Kofi nga azoye démon. Là aussi c'est un message au Poutine a pesi. Dans la vie au que vous allez traverser situation moko boy. Il faut que ta mutu moko boy o pesi confiance ya bomba yo. Au PC au ebise situation et voilà bon papa dit nani papa Kofi ba ayebisa a baptisé et a memai na nzela ya Nzambe et voilà comme un pasteur. Siko le total du 13e épisode. Papa Kofi a yebisi ke non ya kimeli papa Kofi. Na yokeli ekutu na mawana bi je me disais na bane ko banga na lobi soki siko ayebisa ki pasteur papa Kofi te. Alinga kimela wapi. Il y a un message aussi. Non, insister, il y a un message. Mais la minute où ce qui a papa Kofi te, mais akani pe bifunda kei. Et papa Serge, et papa Kofi a dit que non, a gardé dans nos silences, a lobela daeli loko mon côté. Mais daeli kuna nanda kwana a sa pesi position que non, ce qui a moni muto a bomela e mama, a ko lia e mubesu. Pasteur Didier wana sakomi, akomi ko begeye, ya begeye akata akoma ko begeye. Via Lyon ndenge a sa pesi position. Pasteur Didier akomi ko begeye. Bosala kango ndenge nini pona ko ina Poutine. Bosala kango ndenge nini. Tango ache film akomi film ache eza film oyo Tokyo lo bakeno monde entier et que talango na sens que non dans le monde entier c'est-à-dire que non et continue na YouTube ba pekisi mutu moko te atalango mutu tout akota la film wana la preuve ane que na ba yini ya Poutine batala ka film wana tango talaka bovandaka boki ozota ba conscience te ato yinaka mwana mwasana kaka pamba boyo yinaka yo koma ko finga e pamba boye e moko vandi yo moko tali film na e na conscience no moko na kati na ozo ndima que non cette femme elle est forte. Si peut être le bilongo la ka ki fanatisme to lo que non a ça la fierté à Congo. A ça la fierté à Congo. Il a passé un peuple congolais. Il a passé. Bon reconnaître la personne lorsqu'elle est vivante. Nandenge moko ya mabete. Oh papa na moko non papa elombe. Andima écriture à moi nanae. Ils a peu pour la flatterie. Moussala Bellevue mon na kamisu na misu. Ce que papa Kofi wana ebisi que non a gardé dans nos silence. A okoka. Pour comme ko bégé avant dîner on dirait na minute a on dirait zande na Diana na kati ndako wana. Na minute on dirait zo mona ndé Diana na kati ndako wana. Il reste maintenant to yeba pourquoi alinga basi simba été. Ndé place ko to koyeba siko bien. Ndé loko to tikali siko na ndenge akonini pardon to kende to continuer. Ndenge za soko bo na ngo vanda pena kiti na ngako. Like. Yo. Obe na mama nga bota. Yo za nzungu mama tomba. Coquette. Yo na ba yeba mboseli bana mboseli bomba basaka. Sale mo. Ibi yo na omonga. To koma ko zoko lekyo rapport na tikeli. Miki ya solo penza. Nani yela ye? Mucho bifoyo nani?
Aïe, la yebi de non compte mon voiture. Joie. Tu te la coquette. T'es aux autres. Maëlle, Ngatala. Maëlle. Et Talinga te Maëlle. Oh, que coquette. Oh. Ça, on dit que non, moi c'est un Ndumba, moi c'est le balata, moi c'est le Ndumba, tu vas benga, nous n'avons pas pour la Kindumbo, on a la Kissio. Tu es Nandako, Bimi, pour la Kindumbo. Il y a qui n'a Kindumba, il y a qui n'a Kissongi. Je vais aller à je peux faire. Michael. Ya. Oh, non, non, tu m'as tapé tout le monde. Oui. Ou t'as blé. Non, 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 m'a changé, Batra. Batra, Bani a changé qui est. Ça c'est le moment côté. Maman, dis-nous que non, moi, tu vas l'oba pizza. Oh, maman, coca, on est coca, coca, maman. Coquette. Oh, hôtel attendez tout va bien. Hôtel attend bolam n'a pas mon côté. Yani. Nana bolam biso aussi, c'est un biloko. Te na bolam mo te bolam mo ezaki ni ngoko tanga ni felo boya ko tongisa matongo ti poko. Bolam mo pesa yo. Po. Te na bola ka le ko ya ko nyondo ko ifite. Ngaba na binizoba. Coquette. Coquette yum to sai nga. Yum to sisi nga mai na maken no ko lu bati. Mun leza. Na tenga shuki. No ko lu bati. Mama. Yete. No ko gati. Bandana yo. Sana no na ye. Ya sana ile lo. Mike. Na bandate. Yo abandati. Ndaku na yo. Donc on a dit femme insensée. Même c'est ndaku no yo moko. Na na ko détruire ndaku. Na zuba yele. Yo ko ko ka yote. Mama na mono ko ni ko ko ba maîtriser na avancer. No ko ka. Yo. Mutu ko yo. Mo bali abatu. Abimi yo ye. Bino ko ko belle binote. Mais bébé non eso ngala yo ko ko validé. Yo c'est tout la boy. Donc comprenez bien mo kanga mi bala batu na kisi yo. Na mi clair be. Waka presque âge. Moi mo za jeune fille ça. La ya pas yo ko ki o. Obe mo papa linganga na boya. Pour ça ba buna ngati na tela bola maman moi c'est. Non qui na papa wa. Que tout zonga na lui. Elle a trahi maman. Mais tu n'as pas ça moi la vérité. Non le auto. Ya mambaso. Ya maele. Papa j'ai rabinga non ndako. Ndinga binga non ndako. Azwa mi clair. Moi si ya papa gère ça mi clair. Donc la minute au koya maele, ozo sala bisu selon on a pekisaka yo. Ozo sala violation. Ozo ndaka muntu. Papa pa benga na kaita pesa kai 3 mois. 3 benga ko. 3 mois. Tu l'as bossé, il s'est inspiré. 3 mois inspiré. Eh. Pas gère. Oui. Allô chérie, ça va? Oui, ça va. Papa. Papa. Yo na isa yo. Papa. Soki ya leki na porte yo ke wapi? Papa, nenga leki go ngapi na moni kaka mama kocha tindi kipo. Ngala telema ki wada tindi kisiko na sani ngocha kwing kwing. Yo ni papa to sola. Marene, yo violé comme si non ngala pesa ki. Les gars. Alobi les cas joyeux que nene sika bo. Bandeko, bomoni o balobaka femme insensée. Yewana. Maman Marie-Hélène. Yewana maman Marie-Hélène. Femme insensée. Talandenge coquette a tourné les faces. Ce que coquette peut dans mi cœur. Baza bande côté baza ba master. Omoni singango ndenge kendaka. Taka lisuku, pardon. Omoni mabe bandeko nzamba sunga biso na sa moyo yo Maman Marie-Hélène nde ba master oya zoaki bana nanda zoaki. Et ça les maka, il y a rien d'étrange lorsque ton moni papa JR azui mi cœur. Bandeko bato ebele ba gagna libala bongo. Maman Marie-Hélène yemoko.
na kata nano na otala ngo après na otala film mpe ya nani ya Grâce Luzolo mpe azoya natala mpe mwana wana bozolanda la grande famille pa nani mama Marie-Hélène buzoba na ye moko libala ekufi ye moko abengi yango envoûtement. Est-ce que wana eza envoûtement ata envoûtement yango yo mwasi ya libala okoki kokende kosala relation te wako okoki kokende kozala camarade ya ba jeune fille oyo baza nanu na bavie nanu ya kobimabima na mibali mutu lokwa nanu nani oyoyo safungani ya coquette Miker kutu aza na ye sérieuse siko awa tobengi Miker sérieuse mais azwi libala aza takuna te bapesi mpe fo nazwi ya telemi. Ah, bon, condamné nani. Vous avez bon condamné. C'est aussi un message. Oyo Poutine a sa nini a lancé na biso basi otozananda kwa libala. Ogosa ki camaraderie na ba jeune fille oyo. Oke kokomisa bana o baza ba célibataire ba master na yo. Bozo tonga na bango ba respecter yo te. Ba ko respecter yo te. Tala maman Marie-Hélène libaleke ndoki ope ya muchopi bande ko datika naka komona bato te rôle ne pe ya kimuto musala zo kenango kitoko muchopi oyo akoki obelisa mutu tension siko yesiko ndenge bade déjà ko bula zo bipaka déjà amoni esimbi te amoni ke non papa J.R. atie misu et pas Miker ake ko luka mama Marie-Hélène aina mama Marie-Hélène bato misala kokenda kena ko luka mama Marie-Hélène awa nazuwa po soki papa J.R. azwaka ye yalinga ko andima tate kokotisa mama Marie-Hélène na kati ya ndako wana lokwa papa J.R. atie kate papa J.R. azwi mutu mususu ye kisongi na ye akene koluka mama Marie-Hélène yaka akotisi na kati ya ndako bapekisaki ye yesiko asali yango na zuwa parce que ya satandaki nango ye moko alobi aomona nga te ndenge nini ta musu eza tablier nga naza na kati ya ndako batiki nga bake ozwa bato baza na se ebi tablier mutu ekangeli ye makambo ekangeli ye masolo place oyo mpenza na making of franchement basekaki bakwei na se franchement alobi ta mosu tablier oyo yango wana baomona nga te ndoki alingaki ene kota na salle de bête franchement muchopi musala rôle oyo akomi ojouer yaki mutu ya musala na opréféré yango mpenza parce que aza mutu pasi moko elukede mpe bitumba likolo nango rôle na ye oyo mpo bakomi obenga ye par-ci par-là elukeli esu bitumba. Oh mon Dieu, la grande famille beau aimer beau partager Miker azwi na ye libala na miniti o Miker azwi libala botane papa J.R. azwi pe Miker abimi ake na ye après oke kotala oke pa et papa mama étoile na mobali na ye oke kosenga bango bolimbisi yoka pe mama étoile oyebaki déjà ke no mobali na sazu mukoto oyo bozomona babiloko wana alinga tia pe mbutu na mariage ya mama étoile soki mpe toyebi totala kitoko to analyse yango bien omona ke non esprit ya sorcellerie ezangi mama Marie-Hélène te na kati wana tasiko ndenge atelengani na balabala atelengani femme insensée oyo totangaka na Bible ye wana siko akomi kolela nini akomi estomac tension akomi kotranspire tala siko
eza pasi pe mawa na basi oyo bazala na bandako ya libala base comportaka lokola mama Marie-Hélène. Merci Poutine parce que baza ebele babatami pe ebele na baeglise kisongi baoboma pe église mabale continue na kokufa bango kaka boye esa bien lobaka na sa moya yango bato bazwaka pe kaka mayele te bandeko boyeme bopartage. Attends, maman. Oui. Je ne comprends pas. Kita. Il faut Kita. Kita yokanga. Kita loba. Mais Kita. C'est quoi le rapport entre campagne à pasteur Didier, et comment d'abord tu sais tout ça? Ok, Jazz. C'est quoi le rapport ça? Moto yokanga na vie na yo. Pour venger maman na yo oya kufa po mobali ya beta ya tindika ya bamba mutu bongwe monana akima ponyoka mobali wana kaka ye mutu uti kobetela lisolo biseki na yaka pona na venger maman nanga et tout maman nanga jana makila ndoka nde ye mutu mobali ya maman na yo pasteur Didier mutu aboma mama na yo mobali olingi obala ndako pasteur Didier kombo na ye Serge aya achanja kombo akoma Didier noyeba ondeni ayaka akonfesaka ayebisaka papa babatize ye na kombo ya Didier achange kombo kaka ye moko aye azongi lisu na makolo ya papa mwasi nazobala ye wana mwana ya mwasi na boma alobi atate na boma ki Parsila alobi mwasi na boma diana makila alakisi foto mama bino mwasi kitoko boye donc ndenge ovandaka awa owoni ovanda na ndako koteleba asasi ya mamala na nga na obai na kobomba te nga arrête de parler. De quel pasteur Didier Ozolobel? De quel Diana Makila? Maman, tu sais que je ne blague pas avec ça. Je ne blague pas avec cette histoire. Dis-moi que tu fais pas partie à ma complice au Mosalaki. Maman, ayaki na kombo ya Serge, a chargé kombo a commis Didier. Biso pe to yebite. Ye moko lisusu azo. Arrête! Arrête de parler! Je ne veux pas écouter ta voix! Sors de chez moi. Dis-moi. Ngana tuni siko papa Kofi. Mbula nyonso avandi na mwasi na ye mama Milo ayeba ateke no mama Milo azala ndo mama soki ndoki mama Milo azala mama moko pasteur sans sagesse mama moko asongi kaka ya chaki deuxième pona libala ya Daeli mais tala ndenge ayeko informer Daeli tala ndenge ayeko informer c'est-à-dire que non papa Kofi nda yebisaki mama nani mama Milo. Et maman Milo a précipité beaucoup de tout. A katisi yewana ke wapi. Ake pas Daeli. Est-ce que ba informa kamutu boy? Est-ce que papa Kofi reste aussi à savoir? Papa Kofi tango yebisa kié. Atinda keke ne ko yebisa Daeli. C'est-à-dire que non papa Kofi na minute oye pas ko sima mutu ya koloba ke non. Nga lorsque na yebisa ki te po oke ko yebisa Daeli. Ezali kamumo ko il faut ba gérer yango. Kala basi yango ne ba mama Marie-Hélène bango siko ba mama pasteur bango wana lisusu ba mama Milo oyoyo. Bravo aussi à mama Milo. Mama Milo soki tolobi to longola nanu ke non e ba kanda oto oyo kanenga zo jouer mais akenango kitoko surtout na suka awa non. Albi OK Jazz. Donc maman Milo a beti yango dada moko qui songi moko professionnel
oboma mutu oboma mutu na ki professionnalisme. Daeli pe tango eko bimisa après ko yoka nyonso oyo maman pasteur ayebisie. Tu la fermes maintenant. Lion wana lamu ki esikoyo. Kanda wana tala ndenge maman Milo akomi ko trembler. Est-ce que maman Milo papa Kofi atindaki ye? Parce que papa Kofi et pas pasteur Didier ayebisaki ke non kokende vandana nu kimia kolobana no eloko moko te to gérer makambo. Et je ne pense pas et je ne suis pas sûr. Il y a que non pasteur Didier et non papa Kofi ayebisaki maman Milo pour que ne koyebisa Daeli, je ne pense pas parce que ça likambo moko il faut que il faut que ça trop sage pour na gérer situation pour na informer. Siko ngana bino to tunana. Ngana bino tozo tunana. Sors de chez moi. Daeli déjà a bengani maman pasteur. Siko tangu pasteur Didier Koya. Ezalela ndengeni parce que na minute au pasteur Didier azope ma 5 na kati anda kwana. Azo se sentir déjà na ba insécurité moko boyaza na lion moko ya grave. Donc moindre pépé ya daé. Siko ça ndeni. Akosenga mission akokosa Daeli que non ake peut-être mission ou commande ko kima na ko kima. Tala ndenge na raisonner. Nyonso nani Poutine. Ekosuki la papa pasteur Didier ni na ekosuki la ndenge nini. Tout ça mokili eza muke. Mokili eza muke bandeko. Oloba peut-être osali koto eloko boye okimeli koto yo. Kuna ndesiko okeko mikaba kitoko. Kuna ndeko okeko mikaba kitoko. Siko to tuna ninga na bino. Boko melanga na ba commentaire. Souke kozala ndenge ni parce que Daeli déjà a ebina ni ameme lié nikambo maman pasteur Milo. Maman pasteur Milo siko est-ce que papa Kofi ka ndenge zalaka mwasi na mobali olobeli mwasi likambo. Mwasi déjà précipité. Donc ba maman pasteur obabimisaka ba prophétie nde bango yeyo. Fort possible papa Kofi ayebisa ke ta likambo toza nango awa na minute o boye. Yemba moko précipité. Siko a ko regretter que non, il fallait tabala siko belle vie. Siko yena belle vie pe séparation zaki ya nini? Tozo e ba pété, machine et fonctionnaka to e fonctionnaka te, voiture sans moteur. Nika mususu pe ya mutu ya yangwana tozela awa poto yeba. Alors bref, la grande famille n'a chité, beau aimer, beau partager et ça abisso bien. Jusque là toujours compatir toujours na mboka na biso, on est ensemble avec non nani Goma. Et puis tout soutenir ba farde c'est na yebi na pété lelo za nini so pendenge ni na zo bata évolution te na yebi no ngala za na politicien te sur politique o e ba ngoka na sima père ba petia vu que non lobi pe na zala ki na nda côté lobi na kina la l'église to za na veiller na zo ba 4 heures et voilà nga peut-être na profiter ka soki ya zo tala ndé na tuni na yebi na boy na yebi na ngi lokote. Alors bref, c'était au moins ça la grande famille. Tous les sous on aébélé na Bellevue Télévision lobby na ba 16h30 et à Kinshasa. Pour tout ba suite à pasteur Didier. Na ozi est-ce que tout ba ceux qui voiture et ça na moteur to ndingini. Daeli, on ba kanda mususu ke ozala parce que mutu ngona no moni titango mona mutu ngo ba kanda peut-être que aussi là. Alors je vous aime, bonsoir, bisous.
Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.